Bandeko bokoto Bobo Salate le 28 octobre biso tout l'ambassade à Rwanda na Uganda. Le 28 octobre mobilisation générale. Le 28 octobre motati kalalanda côté. Le 28 octobre à la ville morte na diaspora mboka babotoli bunagana bakrotire minembo bazui bandundu yangwane peli moto banzangungu yangwane peli moto na kuna na businga na mboka na biso kuna na libenge barwande basi bakoti bandeko na ngai barwande baza ko exterminer peuple ya Kimbangu barwande baza ko exterminer peuple ya Mvuluzi Kimbangu. Le 28 octobre biso tout na sitting na ambassade ya Rwanda batata ba mama ba jeune ba combattant fantôme diaspora ini ba mama ba leki biso tout na ambassade ya Rwanda totelemela Kagame na Museveni babima na bunagana ezali mboka ya barwande te minembo ezali mboka ya barwande te diaspora botelema. L'air est très grave, l'air est plus que grave, l'air a sonné le peuple de Dieu totalement. Tout ça la mobilisation to libérer mboka na biso to longma na ba tribalisme na sima ba politicien to bima na sima ba pasteur to bima na sima ba musicien ba traître ba collabo yango to bengisi bino le 28 octobre biso tout na ambassade ya Rwanda na 10h trame 44 na trame 39. Merci beaucoup.